Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo nayebi ete bozali ebele mpona koyeba eloko nini oyo tobombeli bino mokolo ya lelo. Bandeko babolingo mokolo mwa lelo tobombeli bino basango na oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo pe oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tovandi awa libanda ya mboka. Bandeko babolingo boyebaka yango ete na basango oyo ezali koleka kuna na Congo, Zanga Mobutu asili kokwea na likambo po ete ye asilaki kosala mobembo na mokili mwa poto pe ayebi ete azali mokonzi na kati ya gouvernement ya Joseph Kabila le rais, me asali mobembo na poto sans que même a signalé position ya mobembo na ye esika azalaki sans que aloba raison nini etindaki ete na mwa mikolo oyo asalaki libanda ya mboka eloko nini azali kosala makambo nini azali kosala po ete gouvernement yeba alobi eloko te avandi soki plus de 3 mois après bamona kaka moto aye kozongela bango te azonga po ete asala mosala na ye comme avant. Alors Joseph Kabila le rais ayaki komona ete oyo ekomi liseki gouvernement ya Congo bato bakoki kozwa yango ba ministre bakoki kozwa yango lokola dépotoir te oyo moto alingi aye akoti abimi alingi aye akoti abimi sans justification. Bandeko tomonaka yango meme na poto awa yo ministre mobimba soki o abandonné poste okei quelque part sans que bayeba position na yo, en tout cas il faut yeba yango ete même soko ozongi en tout cas bakolongola yo po ete soki ba raison ezali valable te il faut balongola yo. Bandeko babolingo tozali koyeba te soki mingi bazali kokanisaka ete epoke ya Joseph Kabila na moment ya 3e république toyebi te soki mingi bazali kokanisa yango ezali kaka moment ya 2e république. Bandeko na ndimi te soki na ntango ya 2e république ministre moko atikaki poste na ye akei kaka boye sans loba mwa liloba asali soki 3 mois après azongi ebongo na moment wana Mobutu alingaki andima azongisa ye po ete azali kaka ministre. Non, bomoni bamiloko mosusu ezali kosalama mikolo oyo yango na tolobaki ete na Joseph Kabila Kabange le rais abeta loboko makasi likolo ya mesa po ete soki balese ale eleki mingi na kati na mboka ye nde moto akokwela likambo pamba te towiti komona lobi awa le 27 ndenge nini
banguna ya mboka bato mabe oyo balingi basala ete po baluka bakitisa moto ya président na biso le rais po ete soi-disant bango nde bazali koluka ete po bazwa bokonzi na mboka. Me kokamwa pe yezanga Mobutu akenda kaka boye moto ayebi place azalaka te akenda soki kobomba na quelque part après si mazongi na Kinshasa pona koloba nini a récupérer poste na non ezalaka ndenge wana te. Tozali quand même na pays moko ya droit makambo ekoki kozala laisser aller boye te. Yo kanisi soki ezalaki na époque ya papa na ye Mobutu ndenge ezalaki ete bato balingi kosala coup d'état eke ministre moko abungaki après ale aye kobima boye me boyebi te ke na ntango kutu ya Mobutu c'est très dangereux. Ministre wana kutu ntango mosusu oko okebi te moto alingaki aboma ye kaka elingaki ezala ngwanda mpo balingaki baloba ete ye nde moto akendeki mpo akende koorganize babiloko oyo nyonso. Yango na tosengi na Joseph Kabila Kabange le rais beta loboko makasi likolo ya mesa po ete liseki elingi komata nzete epai ya bato mosusu oyo balingi bamona ete lokola ozali kotambusa mboka olobi ete peuple nyonso tu azala na liberté d'expression, peuple nyonso tu aloba makambo ezali koyokuta na kati na motema na ye avec beaucoup de liberté. Bato mosusu balingi bazwa yango lokola libertinage basakana na personnalité na yo alors bazali kobosa na ete ozali quand même un président de la République. Tango mosusu les reis ayebaka te ke lokola ye azali na Congo biso nde moto tokoki koapprendre bino boyebi ntango bapesaka o bokonzi na Congo mbala ya liboso tango bapesaka bokonzi mbala ya liboso mokolo pretaki serment biso tozalaki awa toyokaki ndenge bato bazalaki koloba mpo na yo mwana wana mwana mokaka okoka te bangwanda nyonso to baza koloba Congo eza mboka monene boyebi makambo ezali na Congo wana boyebi bamakambo minene evanda na kati ya Congo eske mwana wana kokoka babandaka koloba ndenge wana. Bamisusu bapesaki yo inane ya pamba balobi okokoka te bamisusu baye balobi 6 mois ya pamba me ntango oyaki kotalisa bango ke ozali mobali ya solo ti lelo bakamwaka batikala mpe minoko polele bakomprenaka te. Yango na ete ntango baye kotala ete ndenge peuple mpe alingi yo ndenge bato nyonso tu bazali nsima na yo yango bakomi kosala kaka makambo na ndenge ya violence. Bandeko il faut boyeba yango ete tozali quand même na démocratie moto nyonso azali na choix na ye oyo akoki kosala. Werason azali wana azali lokola musicien oyo ata Joseph Kabila ye pembeni ya Werason afuti ye mbongo alobi nalingi oyembela ngai ata 10 000 fois Werason akosala mpo ete ezali mosala na ye. Bino bozali koloba lelo kaka mpo na Werason me boyebi na ntango ya Mobutu kuta bandaki koyembisa bato kobanda di première ti le 30 di premier au 30 nani yango ayebi yango te kobinisa batata minene konyokola batata minene nani yango ayebi yango te kobinisaka bamama na bamoi na batata me lelo nyonso to wana bolingi bosala neti ke on dirait na ntango na bino bakongole basalaka eloko te. Bino kutu bayembeli bino babinela bino basala makambo ndenge na ndenge me totikala komona ta eloko ya malonga te. Lelo oyo ekomi ete soki moto ayembi likambo mpo na Joseph Kabila akomi politicien me bandeko litango bino bozali kosala ezali liti ya bozoba parce que bino bozali kopekisa baconcert bolobi ke baconcert ebeta te bolobi ete totieli bango libaya bakobeta awa na poto te oui mais échanger nini eloko nini échanger na Congo kutu nde bozali susu komiinisa bien
na bafanatique awera sono bazalaka na Congo ebele basi bayini bino bato ebele bayini bino na ndenge ya kosakana te tala oyo bozali komona bareportage wana na bachaîne mosusu bazali kolakisa mwa ndambu ya bato bazali koloba ntango mosusu malamu mpo na bino bakongole ebele na Kinshasa na minute oyo bayini bino ndenge ya kosakana te tina ndenge bokomi kokiporte makambo mpo na koloba ete na balokuta na bino na ndenge eyebani o Francis Kalombo nde moto abimisaki bashege na libanda mpo na ayebisa bango ete bamarche babeta bamikiliste omoni ndenge makambo ozali kokosa kaka wana nini appareil kona radio na bango ya buka lokuta vérité eza te kaka lokuta na lokuta lokuta na lokuta quand est-ce que bokochange mokili ezali koyoka bino kaka na balokuta mokili ezali koyoka bino kaka na makambo ezanga ntina ezali mawa mingi yango na tozali koyebisa na bapeuple congolais ndenge ezali wana il faut boyeba yango ete Congo ezali quand même dépotoir te lokola Joseph Kabila apesi liberté na moto nyonso bacongolais balingi bazwa liberté wana lokola libertinage bandeko makambo mabe kutu ya somo na ntango ya Mobutu makambo oyo ya ba Kasayen na ba Katange oyo Mobutu na Ngwanda bamontaki oyo bitumbe bimaki bakasaye bakufa ebele nani ayebi yango te me bino bato bozalaki na poto botambolaka te mpo na kodeklare yango mpo na nini bomoni eza na babiloko mosusu boza kodeklare lelo soki baza kozwa kaka na makambo oyo elekaki na ntango ya Mobutu baza kokompare différence ezali te yango nde toyei kotala ezali teke bato oyo bayaki koluka vi na bango na poto nde bazali kodeklare mpenza ezali nde bamobutiste oyo bayaki bazali kokoka te nde bake kocreye baluki bacerveau faible bato oyo bakomprenaka noki te oyo bazali na baesprit faible nde balukiluki bango mpo na kosangisa bango mpo na koluka ndenge nini ya kobimisa bango na nzela atokende komarche boye me bandeko bino bosi bomona lite eza kosalama boyebi ata lider na bino te oyo liti ya ndenge nini lelo soki mpe batekeli bino Kongo yango lider akozala nani mpo ete ntango wana ekozala ete ntango le terminator akoloba ete ngai nalingi nazala lider bamosusu mpe bakobima ete biso tosalaki boye biso bandeko oyo ezali kaka makambo ozali kosala bozali kolinga nde kotia kaka bakongole na kati na potopoto botika mboka na biso etambola ndenge ezali kotambola bakonzi ya mboka boya tosangisa mayele mpo totonga mboka badistraction oyo botika ezali mozoba papa Roger napesi yo maloba